Joe Biden, vice-président na bokonzi ya Barack Obama a salaki lobi loleki lisikulu lia ye lia bondimi bopesi nkombo na ye mpona kowelela mpona miyima mokonzi ya mboka le 3 novembre mpona lingomba ya bademokrata. Asakolaki ete akozala mokonzi malamu na esika ya Donald Trump oyo esengeli andima ete akoyisi mboka na nse. Lisikulu lia Joe Biden nde lisukisaki convention ya bademokrata. Ba républicain bakobanda ya bango mposo mokoya pe Donald Trump akopesa lisikulu ya kondima kopesa lisusu kombo na ye le 27 août. Basoda bakangaki pe balongolaki Ibrahim Boubacar Keïta na bokonzi, bazongisi mibembo ya mpepo pe ya nzela ya se na Mali. Balaki kotia na lombango mokambi ya transition ya civili to ya soda. Bakonzi bamboka nzinga eye ezali kati na CEDEAO basengi botikami pe bozongisami na bokonzi ya Ibrahim Boubacar Keïta. Bakonzi bamboka kati na CEDEAO balaki kotinda lipinga na Bamako. Steve Bannon, mosungi ya kala ya Donald Trump, akangami elongo na baninga basusu basato mpona kopengwisa misolo asengaki na nzela ya singa na tina ya kotonga efelo na ndelo ya Mexique. Président Trump alobi ayebite mabongisi Steve Bannon azalaki kosala. Vital Kamerhe, mokambi ya ndako ya mosala ya président Félix Tshisekedi, azongeli kosamba na boloko bonene ya makala elongo na Sami Jamal na Jano Muhima nsima na etumbu bakatelamaki na bosambisami na tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe kaka na boloko boye. Bayi UNC ya Kamerhe basambelaki lobi loleki na balabala mpona kosenga bobimisami bwa mokonzi na bango. Mosambeli ya Sami Jamal alobi ete client na ye afutamaki kaka 3% to 2,1 millions ya $, na esika ya 57 millions ya kotonga ndako nkoto misato.